naza en communication na deyo maman aza en communication na deyo te ese nalingi na expliquer nayebi ke bofinga naza mwasi finga te tata mwasi naza mwasi omoni na ebandeli ya likambo oyo Nisha aza témoin à moins que akosa ndenge azokosa au début nazaki parmi bato babando ko te Nisha azawana mamu pardon tika ngana loba s'il te plaît mamu tika ngana loba s'il te plaît mamu Nisha na début j'étais parmi pardon et c'est quand on micro ya mamu boti quand on loba pardon na lobi boye na début nazaki parmi bato babanda côté la Nisha lokola mwasi na bande kozwa part ya Nisha na obenga deyo nazo silikela deyo parce que na yebaki eloko moko te oyo bande ko se passer entre bango mibali na yebaki eloko moko te baye ko benga nga bayebisinga que Nisha a contacté ce pasteur moko pasteur ya deyo nda benga lobi Nisha a contacté mamu pour asalela ngai asalela ngana deyo live poka pasteur aza na muto olinga na kumata na ba live OT il peut témoigner comment est-ce que Nisha manka et respect na ndaku na bango deyo abima na ndaku wana c'est deyo qui paye ndaku wana osika Nisha oloba ke deyo asuki pakana ete deyo atika Nisha na ndaku me deyo mutabandaka kofuta Deo mutabanda kufuta ndaku voilà capture en wana dewa benginga 1 minute na yambi na bengi 2 minutes na FCZ zela na 6 live ebo to solo la sikolo bananga ko koso soli na ndeni nani mamu obande ko sola ne avant aye ba ozana live écoutez bona soigner tout au long à la fois ya nani Nisha Nisha mamu ozalo kuta lo ba vérité obande ko sola ne avant de aye ba ke ozaki na live mais capture en ngona na tie non wana capture yo te avant na live mais on lo ba ke na za en live te en plein live de wa benginga ya ngwana to banel maman ba capture o ezotia eza ya avant de yeba ke ba bengi de ba ebisi de ke mamoisa na live nda benga ki tour liboso mais mamoiso lo ba ke nazo solo la na deyo maman Christelle oui Tata moi si loba na pardon c'est bon comme ça tu peux continuer maman Nisha to bande ko so la bande so la na Nisha kasi botika ngana loba maman loba yaya parce que je suis sérieux nazalaka ngana bande so la na Nisha na téléphone makambo so tezo leka Nisha bande opesa rapport et pas na ngai je prenais partie ya Nisha parce que aza mwasi ngapi naza mwasi na bana kozonga so Nisha pesi alobi na ozonga pa deyo na kolobela deyo na zogangela deyo aza mwasi pona nini kotika Nisha na mona bidi Christelle na koki ko expliquer yo nyoso te na koki ko expliquer yo nyoso te mena lembi na koki ko te libanda te yango ngana bimi vu que aza na mwana na koki kotia libanda te yango na tiki ye na ndaku wana nga mutu na ofuta ndaku wana ezalaka ya nani ndaku ezalaka ya sœur donc sœur moko ya badeo babanda osambela na une église nde asedelaka bango ndaku wana Nisha kuta banda kolobaka okende ofunda na sœur wana ke aseda ndaku po Nisha bandaka kosala deyo chantage wana ke okende kofunda ke sœur wana aseda ndaku ezaka sœur mo connaissance a deyo mo bando osambela na une église botala azolo baki abande ko s'occuper na yete abima na ndaku mais abande ko continuer ko futa ndaku mama omoni baoloba likambo ya muto yo boyebi te yango na batu bazo condamner omoni deyo na bana na ye po bana ya Nisha baza bana liboso te ya deyo na bana na ye soki mutu akoki okota na kati te kwa deyo na osungola bana po aza bana liboso te donc abota na ye yango na akolinga te deyo alingaka te na en tout cas je vous dis po boyebi ete deyo prend soin de ses enfants avec les peu qu'il gagne
avec les peu. Poussette, elle balobi likambo a poussette. Nisha era boti awa na hôpital à Saint-Denis. Muta kena ko bimisa Nisha na hôpital. Grande sœur na biso. Tozana awa na voiture na ye. Auti musala 19h bato bo bolo ba ke dehors qui par na ba na opesa moi exemple miki. Maman salut. Oui. On n'a pas dit ça s'il vous plaît avec tout le respect. Na opesa yo na Nisha na de famille. Te mama ese na loba yo te na zo loba na ye Nisha ba loba ke azanga na mafuta na nini on olinga na talisa. Maman soli nanga, y a pas de souci. Moi parce que me siko. Parce que za siko nanga na bino. Maman famille na bino te ni ya papa de yo ni ya maman Christine na maman famille na bino te. OK. Ba défaut ya Nisha. On trouve des côtés te bolu ka terrain d'attente pour récupérer bana wana. De yo, tu vas maman Christine Nisha te. Y a pas moyen maman. Maman omonyo loba azana ba défaut te esi ma azana ba défaut de azana ba défaut penza na côté liete de azana ba défaut y a pas moyen bolu ka toma bena ema ko to ebisi msoka Nisha ça biso ya de ça on a besoin ma bête to comme le terrain d'attente pour la solution maman ese pardon na lobi baluka ka terrain d'attente na mutoyo azali kimia Nisha aza trop agressive. D'accord. Soki mbila apesa qui est 100 mètres. Aya kalisusu na ndako wa DOT, c'est parce que agressivité et les kaki. Voilà. Des deux. Soki deya koma ki na niveau ya ko alerter mbila. Oh babengi tika pe sentiment bande quoi que deux heures à parler. Bah toi Grèce faut témoigner ma Nisha mamu to zaki ne depuis 19h. Alors bah qui peut m'appeler Nisha, c'est bien Nisha. Na lobby est na côté Nisha. Même na côté côté là qui de yobi sont condamné mamu. Bino ko ba komo lo balanga mamu côté la deo mais tant yo lo balanga soli na deo tenga na tine tino kapsi ya liso. Na moment oyo tozana besoin ya deyote ya Nisha te. Problème la biso ezabaza mabe. Baza malam problème la biso na moment oyo. Famille ya deyo na Nisha wana mwana. C'est ça. Et puis la solution, Nisha doit avocat to bandeni on récupérer bana mais yo elanga ke o so na deyote comme si de apesa rango. Tu vas capturer on na tewana na lobby ezate ke de apesa kombongo na linginde otika lokuta na live lokuta nini siko capturer on na esopi yo esopinga mamu en partie on te tient des ordres. Yo mbozotia des ordres. Côté bino awa. Mokilibanga. Christelle yo finganisha ngakut na bolo ba mam yo finganisha. Ata jour wana, jour bino na famille na bino bolobi bien, kende bakangi bana eko jouer na avantage à Dieu. Mamu bongo na yo kaki na avantage à Dieu azate. Ngape na yo kiango. Deo matisa deo aloba na ngako. Deo alobi takena bana. Mamu bakangi bana eko na avantage na ezalaka lokuta na lokuta pona nini loba vérité menteuse tika koloba lokuta mama yo linga angana yo kosa makambo pona kote la bino mamu ozande lokuta loba vérité mamu balinga koloba malamu ya de malamu ya lobi vérité ndo monde koti boy mamu kana makambo lokuta na badia batu pona nini yo mamu olinga kopelisa moto tika moto esate pona nini mamu pona nini yo mamu une grande partie c'est toi. Pour la nini, onika kokota ba via batu. Mukoni poko ya kobeta vi na yo moko. Mukolo nini? Journaliste mama bangonde baluka ki yaza journaliste. Deo na bino tata moi si pardon. Ofinga mamu kwani. Bonzo ndeba mwana.
tika kofinga mama bozwa te bana si yo nyepesa biso solution yo loko mama kana likambo nazobenga po wana na biso kokende yo tata mwasi no mapesa biso bandeko na poto mazoya kokosa po na nini po bato bakelo mawa lolombo na Jimmy na bango lobi bien que ana bandeko na Belgique ana bandeko na Belgique ana bandeko na France te et bon Belgique et France Belgique et la France c'est muto ana mbongo osenga te c'est muto azana ngotenda kosenga ta bible to se fait to do bango bolingai na ya awa ngana lokola madeo mama loba kasi mama loba yaya bazo yokayo loba kasi loba Sousou, mes familles d'ailleurs, elles ont eu à Koswana. Christelle aussi sa façon. Christelle a mis mon arayanke. T'as la façon pour ce problème là de Christelle. Quand de Bimina ou de Ozo menacé la Bimana na benga Christelle, na bi Christelle de Ozo Bimsanga Bimana. Moi non lo baté. Mais nga ina robima na so ina présence à sous la tribunal. Christelle a dit et puis na bisenga na mwana malade. Place ni na Christelle yangwana. Après Christelle a dit Zéana on a benga de. Après na yo appel à Christelle azobe abenganga. Bimana ndaku wana. Yo lobi bimana ndaku wana. Bimana ndaku wana ofuta nenda kwate bimana ndaku wana. Tukoma ko tukososo. Ko ata Christelle on aza mabe ata bino moko bandeko nanga. Bozala ka pe na place à mutu. Mama. Ndeo mama lobi ka zo solo la na yo. Il faut rétablir les choses, tonton, parce que là, tu te fais vraiment détruire et les raconter moi. Oui, nous faisons quand même cas de yo maman lobi to. Maman lobi bon na yo bon likama mwana na to bino boza papa na yo papa de yo na live papa de pesa biso solution mwana papa de yo pesa solution maman onep sabino de yo solution ya mwana tika ko sona na mama solution ya mwana solution ya bana na ye makamno ni sholo bakenga na benga ye na lobi de ya lobabi mananda ko lokuta na banda ko sola na Nisha après du coup Nisha blokanga na sa na numéro ya Nisha te na yebite na yebi kuta ta makamte na benga Nisha na lobana ye de ya lobi bima na ndako mensonge na tikala ko lobana Nisha te Dieu m'est témoin je jure sur la tête de mon fils moi na moko na zana ye na tikala oh tata moi c'est tikala ta moko te ko loba que Nisha bima na ndako jamais lokuta eza lokuta na tikala ko loba Nisha te après Nisha abloka na yeba kutite na era miko ko na Nisha na moni déjà Nisha bloqué ma belle, botika botia des familles, il faut pas nous des solutions à bana, botika botia des autres maman, faut la solution. Mais y Nisha na mamu, ba yeko memango na internet pour na nini. Pour internet ezwela solution, ba bimisela ebana. Maman mutabebi si Nisha. Maman, tozo sala butu moi, to na minute obiso nyonso tout tozo luka moyen to récupérer bana. Netinga jour na prena on azana nda kote ba benga na téléphone pas grande sœur. Est-ce que déjà bengi yo? Na lobi non. Christelle pardon. Oui. Moi ni bossa bo récupérer. Moi ni bossa. Essaye. Maman. Essaye. Naza mwasi. Bana wana bakobenga nga tata mwasi. Bakobenga nga tata mwasi. Eza pasi. Bana wana bakende miki. Tozo bundana. Po to yeba na ne fils que si kabana baza parce que to yebite. Et loko numéro o mama tindela ki deyo to manda ki ko benga. Moi sur le tina répondre pour votre question mon corps. Pour répondre nga sincèrement. O maman ebake bana bino za placer, il faut Nisha yebisa oui ou non. Oui. C'est que tout n'a pourquoi. Pardon non tout le bana ndo ligne. Est-ce que maman a songi té? Oui ou non? Si tout le monde ici déjà na début na yebisa deyo maman azo jouer rôle mabe na yebisa de pourquoi na début yebisa deyo mais pourquoi yo na ya no lobi ko be
Maman, pourquoi bobenga so boyebi ka dès le début na zako jouer mabe pourquoi pourquoi na bloquer kayo tina ipso ko ke mamu na ça la téléphone mususu pona boya ki je t'avais déjà compris yango na bloquer kayo mais lobi bobenga pourquoi ta bobenga pourquoi soki bo bloquer bobenga kayo parce que to sala ki na posa to yeba adresse esika batena bana ese batu nyonso boana panel ngai na benga deo na ebisi place bana deo sans émotion ngai moko na kamwe deo ebisi ngai tout avocat na ngai ebisi nde bakangi pa place bana eko jouer na avantage na nga po mutu babotoli bana ezanga yaya deo oyo oloba lobi sala effort ozola biso adresse onga na kokende na koseporte gara na ozwa bana na bokola na koti dossier ye aoloba ngo lobi la oyo ebisanga lobi siko mabe na nga mamo eza wapi Ils ont bima la vie à Dieu. Maman, biso to lingi do bima la vie à Dieu. Maman soluti, maman soluti. Oui, maman esi. Bande ko de ba yom to kosinisha. $40 ku ya opesa mwana ba. Bazala ngote. Famille mo bima bana $40 te. Lokuta, maman, c'est ya Nicole Zela. Mais bon, ça la $40. Yanni, oh, bah, aux amas, pour faire ça. Bah, là, vous foutez, on a fait 700 €. Maman, on te fout à rango. 700 €. Maman, pardon, s'il vous plaît. Maman, alors ça, un sous-sous, alors ça là, non-assistance des personnes en danger. Est-ce que vous y êtes bien gros? Que vous soyez bangoté? Parce que ceux qui moi na ça bina mokili akomaka mwana ya motu nyonso tout est-ce que vous avez que ceux qui maman ayebi que maman abala papa de bazina problème baza danger ayebi ngo ma porter bango secours en fait oyebi que ma papa na maman tant que papa de yo na maman Nisha ba papa na bango ba okena bango epa ya maman premièrement na YouTubeuse ala ndeko Christelle te azande ko papa de yote azan YouTubeuse nesinga na 100% ni chane de yo na ko peti na fini de yo na fini nisha esanga nisho ni fois parce na mo pandi sango mampa za mo pandi sango ako protéger Christelle petit nisha pas de pareil par même madame ala songi te so ele sujet ensuite compenser maman Nisha bon mon ango normal parce que ça pardon ngamo ko na uta ko finga maman na bi maman zo kote la deyo ngana uta ko bala maman awat na bi maman zo kote la deyo mena kamwe mokilibanga maman soutane parce que c'est trop chaud c'est pas possible. En fait, si tu as un psycho, tu as un rapport à Bana. Tu as un débat, tu as une discussion, pasteur à Kitty, pasteur à Mati. Toi, tu as un pour na Bana entre Nisha et Deyo. C'est pas possible en fait. C'est une solution. Toi, pour na Bana, pour na bisoté. Bana va kéyi. C'est comment il faut avoir courage de sur la vérité. Bango na ngai mamu na nunga mutna bengi de na eton ni shebi singa na ebisie ni shebi singa mamu yebisa de fo ba bisinga fo na ya na vaccin lobby. Tant on a bengi de il était sans émotion. On na kamo na bi o. De déjà yebaki de yebisinga mamu mamu de bana ko journaliste. Na ni chena de ba famille na hotel aux journalistes. Non, journaliste. Mais il faut qu'on soit la part des choses. Comment moi, na ya beba botami azangi lingette. Ana ngote? Moi, na ma futa te. Sora subi, asali kaka, il faut pas police à coton, tout est la maba pangou, c'est bébé. En plein Paris. Et en a sens. Ni chava na banzala wanati. Christelle a sanga biso kutu makambu o deo so ekomi boye po kozanga royoka biso kutu ninga nisha na famille na biso ti yana banga lobi ani basala ki réunion ke po nisha na deo ba ko chaque appel à matin
c'est pardon na loba na muke na maman eloko tozo ça na peto kende pa itozo ngepa itan tozo loba bango mibale na mwasi na mobali baza na moment moko za difficile parce que mobali pe azana mukanga ko liboso na ndoka nzambala na mukanda ene ko trouver que mbala na mukanda ta salo noir bango mibale banda vivre vie moko ke so mobali pa ke musala te boko ko futa ndako te po ba soki déjà engagement ya banda ko déjà c'est ça bango no baza faible c'est ça le Nisha aza awa na deo aza awa bango nyonso nga so no so na bango Nisha za l'impression que nga à côté la deo au moins comme le mamu na ebika deo influence et c'est lo tenza ma côté la nga au moins na bi deo influence nga te Nisha tout ça à part des choses deo azobi mais faut bu futa ndaku so so futi ndaku coller ezate Nisha bi mamu naza na fiche de paye na ya 2000 €. Nisha tindela nga Nisha tindela nga on appelle ça abatia fiche de paye à deo a ya 2000 €. Bon, mon ambongo au dehors, ça au noir, mais aura 2000 €. Et ça n'a fiche de paye. Il y a 2000 €. Oui, mais moi, pas tout le temps. Peut-être c'est pas tout le temps. Comme soit ça qui va air sup. Donc c'est ça les problèmes. On gagne 2000 €. Mais quand maman, tu peux le baboy. On peut gagner 2000 €. Ils ont mouqué maman nangai. Mais c'est la cause de la Nisha. Maman, non. On prend le lobby na saske, baza faible. En gros, banda banana babota madodo qui parle bana ngote alors na basala basibaka. Bon, c'est la gana zo tinga no capture ya fiche de paie de ko famille na ba lito ke le kande so faut poster on na loba ki na silika ki me siko no silika on a mon makamba ko so batata moi si bazata moi aba osilika tata moi est-ce bon aussi na loba solution ya bana na batiko na makamba de yo na tiko na makamba nisha pesa so Christelle Pengongo. Oui. Boni totanga na omazinga. Oui, mazinga. Clara. Lobi boy ma chérie. Et na mati. Solution eza ya bana. Ngana yebi famille bino. Clara na ngai. Boza ba calme. Luka solution pour na bana et faire na yo. Et ça simple, les lives ça ne sert à rien. Mais batu ba matina live wana eza Nisha na mamu. Yeah, mais tant que tu fais pas live ma chérie. Bato ba live ma chérie. Oh ba ba solution bana kwa on est on est sabino. Nisha na besoin si maman côté de yo. Maman zaki pour de yo. Tu condamner maman. Qui n'est pas la ingratitude. Oui, Clara. Koloba susu makambu ya mamu. Na posa ba. Nyonso baza na live, baza na besoin ba yo. Ngato na moni de yo ngano bime onde kwa Christelle. Na banjo singo matana live depuis kala. Na yebi bino ese na yebi bango moi classe na biso penza. To tanga ne to vanda pas venir moko. Famille moko très bien malgré que ma beza na kate. Mama tika biso. Te mama nga nazoloba mama yoko ya okata tia koma mutema mabe po oyebi mutu te mais oui oyoki mutu oyoki to imoko après tout toza wana pona ko se justifier pa na oti esangana te tata moi si tika butazoloba na bien ozo ko ba mutema mabe yo nani pona likambo bana il faut oya na réseaux sociaux Christelle lobi nga ton FCBino ke Nisha na besoin ya mbongo ya vaccin yo na ya na nini mais toi tu to luka solution poto alinga manipuler deo so arolia deo mbongo te nde bazu déjà bana ba pesa bana vaccin kuna bino bolobi bongo bino lobi kaka hier deo bolobi na nga bongo eloko tosenga yo kaka bima na vie ya deo tozosenga kaka bima na vie ya deo lokola bango ne bakotenga na loba mamu vérité ne meta pona Nisha mutakotisi okota na kanisa kinga na kote la deo bokoti na loba vérité yo moko tata moi bima na vie ya deo yo yo ka soni yo benge lo solution ya bana tata moi na yo benge lo ka lobi tata mwasi oyo oloba ngande kwa lukela biso adresse solution pour ba mama en fait biso tozali toza besoin to kande ya deo te langage na bango yango wana langage na bango Nisha loba toke loba Nisha pardon toke Nisha absa loba vraiment
déçu na comportement familial. Ba benga tout temps ba finga ngai. Tala na mamu je suis surprise makamu susu oyoka moloba na ngate mais lelo ba bengo solution. Balinga ngate tout ça makamu neti ya vaccin. Ba kebana me ba osenga nga vaccin. Et s'il te plaît fungola ngana nous. Bazoyoka yo mama, bazoyoka yo. Bazoyoka. Carnet de santé na vaccin. So na kina biloko na te ba mona nga incapable te. Papa pesa nga ba na te nzo kunda biloko nyonso ko ba sengi o ba so kanga na ngo na réunir ngo. Mais na surprise maman bi asenga ba ngo maman suka ka de oza mbongo te mais ok babi ke akolia de mbongo te. Et pourtant je cherche le vaccin za mbongo te. Mwana ndo batela bana na ndaku de akuta fufu na ndaku de akie musala. Na bando jouer wala mwasi. Mais de on me maltraité Christelle so la zala ndeko no mo ero zo finga deo. Mais le koza ndeko deo o finga nga parce que za te mama be kaka ndenge boza bino nyonso. Christelle o gagné Lala Pongi to luka solution mususu na internet c'était au gagné. Merci Tokati. Na surprise ya ko ke pa mamu bo sepela ko zo bana ko pokola no po to tika nga maboko pamba musa bandoki comment akiti biso tokei tokiti nde bolobaka Maman Kendo Lala, on n'a pas de toi, va dormir. Va dormir, prie le bon Dieu. Nzambe asunga, mama kamusu, faut total la kanzambe. Vérité, va prier. Tata moi si, c'est la maman, pardon. Tata moi si. S'il te plaît, maman. Avant qu'il t'appelle sa mission solution tata moi si qui t'a la bana bosser connaît ba avocat ça va bosa ko se mettre en cours donc tu fais ba kaya parce que ça sa bana marambo ma bana bango wana talibango et des mata kita solution ezaka ya bana ndi toujours donc pesa mission solution ya bana lobini ni pona bana tata moi si yako ça suma comme pona bana solution ya bana ezali lokola ye asa memagi makambu mabe po biso to sutuki ka ke bazwa e bana toyeba kiteke bana bakenda parce que yetango achaki mobulu azokisi mobali nzoto mba etondi e bapota azwi ba eau de javel abwaki na biloko nyonso ya mobali mobulu nyonso oyo atiaki me bolingi baloba mobulu nyonso atiaki bapesaki ye 100 mètres apusa na pembeni na deyo te donc akenda na bana oyo bazweli bana kuna toyebi te eloko bazweli bana kuna toyebi te maintenant ke bazwi bana il faut kozela solution ezwama parce que bana soki basi bakomi na leta il faut siko makambo esalema na motema pio me nga nazokamwa ke makambo esalema motema pio te ekomi lisusu ya komataka soki balive kolobaka mabe kosalaka boye ntango makambo ekomi boye il faut maintenant koluka solution et puis solution yango c'est les avocats qui vont jouer de là-dedans. Donc, to luka mite meza la pio pour na ba avocat ba sala musala na bango. Évolution avocat pour récupérer bana. Parce que biso so soué ezali ke bana baza la récupérer. Donc, eloko na osenga kimia ezala na kati ya mitema to luka solution à la miable ndenge nini ekolekana. Parce que bako swana boy, bako ganga boy, eza solution te na minute oyo. Et puis, eloko na kosenga lisusu deuxièmement, mamu abima na vie na bango mibale. Mamu aza na kati te, alingane kokota na kati te, po eza problème na ete. Mamu abima na vie ya deo, abima pe na soko atika na vie ya nisha, alors atika na vie ya nisha mais sans deo. Et là, on a enseigné à moi si on a carrière. Pour moi, si on a empiré situation, oh, tinde komi boy moi si on a après si conseil à qui to côté, yem tempiré situation. Donc voilà, et là on a ngana lobaka kayango wana, mamu bimana bia deo, tika bango ba luka siko solution na bango ko bana bazaya bango mi balé eza ya yote mamu, s'il te plaît. Tokuta na ba avocat mukoni tata mwasi, tokuta na ba avocat mukoni poto solo makambo wango. Nisha azwa oya ya avocat. Deo pas moyen avocat parce que tout ça va 100 mètres moyen pour ça na pembe na deo ezati
problème ezana ya wana. Là, tata moi si sur atlanga pardon s'il vous plaît avec tout le respect. Pardon yaya. Et d'atanga pardon s'il vous plaît. Bon on va question la scène pour la question. Tata moi avec tout le respect yaya. Au lieu que ban bazana miki tata moi si au moins au yebi ki ban bazana miki. Au yebi bana ba miki to yebi bisonyos. Yaya. Au lieu qu'il est temps que Nisha azo avocat na ye. Papa Deyo azo avocat na ye. Parce que un petit dé, on a déjà aussi ma bonne bana wana. On est qui va sangana, on va changer, va mindeli ma canisi, va récupérer bana wana. Yo préféré ni. Maman nanga, solution ya Nisha na Deyo parce que kaboza misika, moi boye ba ezate. Parce que pe boyo ki kaka côté moko, boyo ki Deyo te. Parce que pe bo moni Deyo te. Bon moni peut-être Nisha mais ce bo tali nzoto ya Deyo na minute oyo on dit maté que moi na moi si mtakoko sa mobali bongo ce qui bo tali biloko nyonso ya Deyo na minute oyo boko ndi maté que moi na moi si mtakoko sa mobali oyo yazo loba ke aza papa ya bana akoki ko sala bongo donc eloko ezawana Nisha akoki su ko pusa na pembe na Deyo te na ndenge ya mbila eza Deyo te moi ba sangisa dossier te po ba koki ko pusa na sou pembeni te loko ezo kale wana yango wana oh il faut to comprendre ko sangisa dossier te parce que Nisha ba pekisi e pembeni na Deyo c'est ça OK d'accord ba pekisi e pembeni na Deyo eza Deyo te mbila mutapekisi parce que Deyo bana sala ka lokwa Nisha yoka mama Deyo il se retenait Deyo il se retenait en ça la violence alors Nika madame Nisha beta ndenga za sala madame Nisha tche manzaka madame Nisha zokifae mais Deyo il se retenait en ça ndoto timbila zokwea et ça parce que mobali so abeti moi siku akoyat mais Deyo se retenir atiki na ya beta ya atiki na ya zokisae ndenzo te comment bapota bila emo ko constater bila ebisi madame zwa biloko na yo ndako eza ya nani ndako eza ya Deyo zwa biloko na yo na bana bokende bapesi bango soki ndako soki wapi ba hébergaka bango siko oyo eleka kuna biso toyebi te pourquoi parce que ngai na mwasi normalement na mboka oyo mwasi mutaza protéger na bana ndenge yake ndaki na bana ye mutaza ki protéger ndenge yake na bana ye mutaza ki protéger est-ce que bozo landanga ndenge yake na bana base belé batika na bana bon mais pourquoi ya yesi qu'on a tourné ba botolier bana est-ce que le problème n'est leki kuna o mbila monique a capable va na bana te il faut nous surtout na bo se poser des questions parce que parce ba kabola ke na Deyo ye ba pesi e bana Deyo ba botolier bana Deyo atika lié moko yake ina bana mais c'est quand elon ne se passer oyo kuna place akendaki bazuye lisusu banango maintenant il faut se poser des questions te là dans un problème on siko Deyo azaki suna ete yem takene na bana parce que nga se ba pesi nga bana elengi kutu te parce que ba olesa bango parce que ba opesa biso place en vanda parce que ba opesa biso milika komela parce que ba opesa biso lokwa kolia mais siko ndenge nini yaza mwasi ba botolier lisusu bana mais botuna bozo kaka problème non o eleka ki liboso te mais botuna non bo swana ki na Deyo bo kabwana ki bakatelio 100 mètres au mona Deyo te okende na bana ba loger o na bana mais pourquoi ba botolio lisu bana posez-lui la question de savoir pourquoi ba botolio lisu bana parce que peut-être ba Monique a kokoboko la bana naté aussi il faut maintenant poser question pourquoi okenda ki na bana ba loja ki yo parce que yebisanga est-ce que mbila so ba zio bana ba ko senga ombongo o futa vaccin ba on va prendre en charge écoute ba pesa biso ba mili ki ba pesa biso na poto ba biso ba noir ba mili ki ba pesa biso na soza ataku tozo sala te ba ko pesa yo mbongo ba location zali bo yo siko ke na bana nyonso tu wana ba botolio bana ba boko aider yo mais pourquoi posez-vous des questions. Il y a des fois ça biso pourquoi ba botolier bana Deyo siko na kati asali nini maman Christelle est-ce que bozolanda botu na non Nisha pourquoi ba botolier bana et c'est bonsoir parce que yena Deyo ba swana ki bitumbe bimaki mbila koyaki Deyo amone moya ko se défendre te Deyo abengi mbila
mais siko ngai munake no bimse na hôpital na maternité na Saint-Denis bazalaki na moyen ozonga ndaku te nga na bino osala ti 19h bazeli nga na Saint-Denis ti 19h naki obimisa bango maternité na salaka na Sergi na ke ti butu ti de la Fontaine ya Saint-Denis ko bimisa bango hôpital na ke ti kotika bango na mboka o bavandaka ya 1h30 na Paris maman yebisanga siko bazala na mutu ndenge nini na répondre maman s'il vous plaît oui merci Yaya merci beaucoup moi aussi aujourd'hui na panel tout comme mataka un jour plus tard la longue c'est la première fois so ozoloba il y aura pas nazo poser question pour répondre à ah limbisanga mama parce que mbali boso ba makambo nyonso tu na okamwango mbali boso na au fait na yebi ke ba live ezalaka na yebi ke za mais ke ekwela biso mo lelo ke bacha photo ya leki na ngambala boso yebisa yo lelo komeli bino wana nani iza ese de Panama ah mama ese na mona ko kaka na yoka ko kaka mais en tout cas ko sola bo mbali boso maman il y a pas de souci sur le panel sur ozoloba ko ba papa passage à l'église était o mo monter tchara le to ina zo balanga na poser une question d'accord s'il vous plaît il y a pas de souci bah c'est pas des lives OK c'est est-ce que je veux que je un juge elle passe la juge pas non un juge était ma chérie mon frère eza mama et c'est bon makanisi de bana ba wakanisa des années na bino en live parce que on va na miniature na agité moni tout ça la génération réseaux sociaux beaucoup comme bino hein grave une gravité et puis j'espère parce que je ne fais pas partie de la famille ni à papa de yo ni à maman l'autre là je sais